Allô, coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu qui m'est allé. Tata, alors, lelo ezali journée cuisine. Naza ba paye, nazo yamba. Vale qui a fait mon kanda. Alors, journée lelo ezaka journée ya cuisine na osala kaka musala ya kolamba yoka musala ya kolamba makela sebino le na busepe wa kolamba ndenge na kolamba na ndenge na so kolamba na ndenge na koyamba bapaya po bapaya basande ni bali ya mosi nzungu mosi cuisine. Donc voilà, to banda sikoyo makambo na kolamba lelo tozana journée ya kati ya makusa. Et voilà, alors pour la journée à lelo na uti koloba wana ete nazokota makusa nazokende kolamba. Pona kolamba na menu ya lelo nena bisibino ke papa azana bapaya mon 1m85 azana bapaya zo yamba baleki na yaza kuluta baleki ba bayebi ni kesi netu bayebi ouais bayebi vraiment en tout cas yaza bongo mona Paris ya Paris tongo yamba baleki kuluta baleki aseka malamu na baleki kimia na baleki azalaka bien na baleki. Alors eza baleki ne bavanda ka bongo na mboka ya China na Chine ko tambolela biso bongo na kati ya France wana na biso mbote belé à mon fils macha mumenu fule lukisu kamata bipwepe ba gros bisous na mama Carmel ba bisous na bino yango wana na pesi bino. Alors pona lelo bapaya o bakoya awa na bongisi menu ya lelo na bina osela bango soso pula la mwambe soso na osela ngo na mwambe de bomoni wana soso na biso yango yo na oyamba donc 5 personnes. Bon, on a 5 parce qu'on a tout dit Jordan. Baza combien? Jordan a baza 5. Ah, Jordan a baza 5. Donc 5 personnes. Yango na sali. Ah, na soso na misato ezawa. Awa nazana mbisi ya kokauka. Awa nazana makayabu. Ah, nazana poisson vivano. Poisson o ezali bongo poisson vivano. Vivano. Eza poisson vivano. Yango na sepeli ko yambela nango bapa ya lelo. Voilà. Naza bongo na viande nanga pe yango wana na assaisonner yango te naza ko assaisonner yango tout de suite là. Na sala assaisonnement ya viande. Na légumes na sali bongo pondu, bakolia pondu, à part pondu bakolia na mbika. Yango na sina chema inanga moto, ma yango déjà ya moto na sina che awa. Maye toka na kati ya mai na che ndembi na che matungulu na che mungwa na ningi etoka malamu pona cha mbika ngo na bimisi yango mo libanda awa loko uteki na congélateur utina congélateur po nga na zaka bongo to na kenda Kinshasa. En tout cas priorité na nga ezalaka biloko ya kolia, biloko ya kolia ezalaka priorité na ngai. Mbika yango yo like bino mbika na bimisi yango mo moke na lobi ezwa mo moi moi ponge bendinga ya matanga mbula tata letala bimaboyo epolaki mwanda muna bimisi yango yangwana na longoli yango kolamba yango na china numa ya moto do na kolambela yango lelo nde boye. Voilà mbika yango yo nge bomoni yango wana mbika langa yango yo. Alors moderne olambela mbika lelo na chema ina moto pombika ngo ekozala ya bambuma te ki kangama non na ndimi te kangama na chema ina moto mai yango yo na mai na nga na chindembi na matungulu. Alors na tiki mai toka makasi tango mai yozo toka makasi par après na kozwa mbika na chena kati na tiki yango toka tango na kotika ngo toka nde na koya kosala na kozwa donc nazo cha mbika etoka na mai na zwi mbisi na chepe na kati kuna na kochana no mbika soki etoki na kamati mbisi na nga okauka na che na kati à la fin na koya kosala sauce pona kosilisa elubu ya kolamba mbika na biso. Soso ya ngwana na sina lexibino soso ndenge zana na okendo sala ngo poulet à la mwambe makayabu na olamba ngo bobika nde tolamba makayabu et puis na kosala pe nyama nanga à la poêle. Mwasi nzungu mwasi kolamba. Si vous avez besoin, il y a la marmite de maman il y a ni tout pe zongi mikolo, vous avez besoin balambela yo baya kotikela yo komitungisa te bengo be mamelia ni tu numéro na téléphone yebi za 06 15 31 69
90. Mwasi nzungu, mwasi kolamba. Service traiteur la Providence, maman Hélène Nito. À Longanzala. Et voilà la famille. Tout à l'heure, on a le bac qui était. Na tiki maye toka, ce que toki makasi. Après, on a quoi ko chambika. Mais on a changé idée. On a bien la sauce après, mais idée n'a changé. Maye na nga yango yo, eza na moto. Na zupe mbisi na che. Na zuba bloko nyoso kolambela mbika na che. Donc na che na kati awa na che matungulu. Na che na ai, na che na ndembi. Na kamati pe tomati na nga ya mbuma na che. Na kati ya mai oyo. Na tiki yango etoka vraiment makasi. Na tiki yango etoka. Yango yo ndenge bomoni. Voilà. Ah, yango yo. Ako balusala nga yango pe. Pour na chepe moi mungwa. Voilà. Donc. Na che aïe. Na che ndembi. Na che matungulu. Na che mbisi. Na zupe tomate na nga ya mbuma. Na che na kati. Nazo finika yango na tika yango etoka makasi. Tango kotoka makasi ndena kozwa mbika na tiki mbika na kati etoka ti ekobela. Po ide nazaki nango ke na sala sauce na cha na moni ça sert à rien na sala sauce na chango kaka boy etoka ti ekobela. Tokoloka gu nango ndenge nini ekozala na kati ya monoko voilà. Donc na kati ya cuisine ya 1001 façon ya kolamba eloko nyonso ya 1001 façon ya kosalela yango. Donc le na préféré na sala yango boy na kochana no boy te parce que na ne toki makasi te nazo tikela ngona no moins temps etoka soki toki makasi sima nango na zumbika na che na kati. Voilà awa pendra mai etoki malamu lo nyonso na che etoki bomoni mai etoki malamu biloko nyonso na che yango wana ezotoka. Donc mbisi ekotoka bien na tomate nyonso ezolemba na matungulu nyonso ezolemba na kati ya ezolemba malamu. Oyebi ke mbika eumelaka na moto parce que mbika soki ebeli te esaka libumu pasi. Alors lokola mai na nga etoki boye malamu biloko nyonso lokola etoki bien boye maintenant nakokende kotia mbika na kati na tie mbika na tiki yango etoka ti tango ekobela evanda na moto etoka ti tango kosala nini ti tango ekobela. Voilà donc wana nake kotia siko mbika na nga na kati ya sauce na tie mafuta te ya donc na tie biloko na tie mafuta te. Pourquoi? Parce que mbisi déjà azobimisa mafuta na ye soko otali omona mbika azaka déjà na mafuta ebele. Voilà donc nake kotia mbika. Voilà ndenge bomoni wana na tie mbika na nga na moto na tiki yango etoka penza mai penza bomoni place mai eza ka place oyo mbika ezali na kobanda kotala soki na meki mbika eke mbika ebeli te nazumwa mai ya moto na bakisi na kati. Soki na meki eke ebeli te nazumwa mai ya moto na bakisi na kati. Mbika soki ebeli te esalaka libumu pasi. Soki ozolamba mbika il faut koza motema kokita mbika il faut ebela vraiment malamu. Na finiki yango na tiki yango etoka. Et voilà wana toye bon kotala mbika na biso ndenge bomoni wana na chango mafuta te atali tanga mafuta na chete mbika lokwa bimisa mafuta mbisi pe na cheza mbisi ya nini nzombo poso nzombo pe na mafuta nzombo pe bimisa mafuta. Donc nde bozo mona eza mafuta ya mbika na ya nzombo yango nde bandi ko bima boye nde bomoni mbika na biso eza kotoka bongo botala ndenge eza kotoka eza mobeso eza kotoka. Faut kozala vraiment la patience jusqu'à ce que mbika na biso kosala nini ekobela. Mbika fome umelaka na moto parce que mbika so ebeli te esalaka libumu pasi. Donc na cuisine faut kozala motema kokita faut kozala vraiment na patience. Moi salama mbangu te moi salama motema moto te so azolamba moi so azolamba azalaka vraiment na motema pio na motema kokita po ete alamba biloko eza malamu ebela malamu eza kitoko bato banyango pe malamu so pe basisi kolia bapesi merci. Voilà donc depuis na bandaki ndeka bomoni depuis bandeli na chena nulu tute na kati ya mbika ezaka kotoka nde bomoni ezotoka wana ndenge boza komona wana mbiki eza kotoka là ce qu'on a kosala mwa boye po ese mélanger. Voilà
pour essayer mélanger. Voilà. Alors, essayer mélanger. Voilà. Ingrédients et sangana makati. Ok. Voilà, ndenge bomoni wana. Sikolo wana wasala nini na che pilipili, na boko che pilipili bandeli po na boki pilipili epanza na kati ya mbika. Pilipili yango oyo. Voilà, na che sko pilipili na bandeli na boyaki parce que bato bakolia na ebite so bango so baliaka pilipili na préfère que na che pilipili siko po epanza na kati ya mbika te. Mbika na biso yango wana na baloli kaka moke na tiki yango etoka lisusu. Après na koya ko balola pona ko sangisa biloko nyonso. Epai nyonso mungu ezali, epai nyonso mwa tomate ezali po epanza na malamu na koki nanga ko balola yango. Voilà. Voilà, na baloli mbisi na mbika nanga na meki yango na moni ke mbika nanga ebeli nanu te. Mbika so ebeli te, ebeli saka libumu. Alors, yango wana na kamati mai ya moto, na bakisi mai nanga moto, na bakisi pe ba ingrédients donc ingrédients nanga ona bakisi awa, na bakisi ndembi ya, na bakisi ka ndembi na kati. Na bakisi ndembi mai ya moto na chia yango ndembi. Na tika lisusu mbika esala nini ebela na chia mafuta te, mbika ezalaka trop gras. Ezalaka vraiment na mafuta. Mbika oyo tango ekobele ekobimisa mafuta nko eze ebele boye ekobimisa penza mafuta. Voilà pourquoi na boyaki kokalinga ba matungulu, na boya kokalinga ba mafuta ke na bakisa so mafuta na kati ya mbika po mbika kana mafuta ebele. Na finiki yango na tiki yango continue kotoka. Et voilà. Là, tu as commis vraiment na suka. Tu as na suka ya mbika na biso. Bon mbika ne bimisi mafuta. Comme mbika eze belé. Mbika eze belé. Et bimisi mafuta. Nenge pe mbisi wana nzombo. Abimisa pe mafuta yango wana. Ok. Voilà. Voilà. Pilipili epanzani te parce que bato bakolia na ebite soki bango so baliaka pilipili malamu pilipili epanzana te poso pilipili epanzani na kati komona mutu musu aliaka pilipili te epekisi kolia. Voilà, tokozela mai ekita mwa supu ekita mwa ndambu mpona tokitisa mbika. Voilà ba mama. Bien manger, c'est le début du bonheur. Faut qu'on liaka bien, faut qu'on liaka ça d'autres malamu. Ce qui peut obéir si bapaya, l'ambela bango pe kitoko atape bapaya te bino mo pe na kacha ndako. Faut qu'on liaka malamu hein. Oh tchena libumu ya onde ya yo. Oh tikali eza yo te. Oh tchena libumu ya onde ye wana ezali ya yo. Voilà, tozo continuer kolamba. Pourquoi na so sala mbika oyo. Là maintenant nazo kende ko sala eloko musu po naza bloqué bila kolamba. Naza na mbisi. Mbisi ezali awa ya kosala naza pe na soso na baki soso na kosala na poulet à la mwamba. Nazo continuer mbika na biso pe ezokene na kobela wana naza toujours na kati ya musala naza ko continuer kosala musala na ngai. Et voilà. Là ce qu'on a comme na tango ya mbisi na skoli mbisi na nga kitoko vraiment na mwa eau tiède na skoli yango bien na mwa eau tiède basé nyonso longwe mbisi na nga vraiment na lo beteli na ebite na lo beteli bozo ga ndebo kozula ngo en tout cas na skoli mbisi na nga kitoko na ina leka na assaisonnement. Maintenant oyo eza citron vert na kamati na presse ka citron vert na nga mibale ndenge bomoni wana na zui mafuta na tie na kati. Maintenant nazotia épice oba bengaka anja. Épice oyo nazotia na kati awa comme ça. Voilà, natia moi épice oyo boye natia na kati wana na balola yango. Na baloli yango ndenge bomoni wana na baloli boye kitoko. Nazotia siko na kati ya mbisi ekotaka na tanda nazotuta babiloko wana nazokende kotuta biloko na liboka na nga nazokende kotuta ba natuta mwa ai natuta matungulu natuta ka babiloko kotuta kaka surtout nde eloko babengi tangawisi surtout tangawisi wana nazokende kosala sikoyo mpona na assaisonner nango poisson oyo na tie kaka avant goût pour que citron, goût citron ekota vraiment na kati ya mbisi.
Goût à citron et kota en attendant ngai nazako bongisa biloko ya assaisonnement. OK? Voilà. Oyo eza bongo assaisonnement na nga na bongisi. Kane na utu ebisa bino. Voilà, assaisonnement ya mbisi yango. Bomoni ekoti vraiment oyo tobengi tangawisi. Tangawisi ebele, pilipili ya mobesi moko, pilipili ya jaune moko. Na bakisi lisusu na bakisi citron vert moko, na tie susu na ndembi. Voilà, yango yo nakia kotia na mbisi. Voilà, na tie na mbisi siko na panza yango. Siko la maboko na kota na panza yango kota vraiment bien na kati ya mbisi, ozolia mbisi, ozoka kitoko, ozoka goût ya mbisi. Voilà ba mama, na cuisine faut kitsa motema, so kitsi motema te. Obi osala bango komandoli sa batu bloka malamu, tolesa batu bloka mubeso, lesa batu bloka ezanga goût. Cuisine faut za motema munene, faut kitsa motema pona kolamba malamu. Voilà, étape ya assaisonnement esili. Wana bongo na assaisonner poisson nanga ndenge bomoni wana na mariner yango na mariner on vraiment très bien. Vraiment na mariner poisson nanga bien, na mariner poisson nanga vraiment kitoko. Na tiki se reposer en attendant le temps que bato baya. Donc avant baya bakuta déjà na kalingi poisson oyo. Donc na wazela bango baya. Avant baya, na sina bisina bapaya nanga 15 minutes avant boya pa nanga bobenga nga bopisa ki bozoya. Comme ça bakuta ndako na sola biloko te na bongisa na kalinga poisson. Biloko nyonso tu na lambi na bongisa na tia déjà na place ko koma ka bazo koma. Moins minute moins seconde mukemba la moko babandi kolia. OK? Téléphone est sonné, est-ce que bango te oyo? Te na ndimi te keza bango. Na téléphone nange sona pamba. Voilà. Biso on a toujours na kati ya makusa, toza toujours ko continuer, enfin naza toujours parce que je suis toute seule, hein. Naza toujours ko continuer ko lamba na ngai. En tout cas na lambi, ba biloko na nga ndenge bomoni wana vraiment. Na lambi bomoni naza kata on chaka na mesa, on tana chaka na mesa. Na lambi penza aka na komi na étape ko sala loso. Loso na ngona sala nka ya pembe, na chema ina nga na moto, na chena beurre. Loso na nga yango na sokoli yango déjà. Evandi wana na mopanzi, loso evandi na pembeni. Nazo finika mai na nga yango na tia yango beurre. Na kolamba loso na nga na nzungu boye na kolamba na nga na nzungu loso te, na lambi na nga na réchaud, na lambi na nga normal. Nga sepela mi kolamba loso na nga na réchaud. Nzungu loso pe ezeme na préféré na nga na lamba na nga boye. Voilà. Mwasi nzungu, mwasi cuisine. Mwasi kolamba, mwasi loboko. Balambi lelo, boleka lelo. Bomu banzungu onyoso, nalambi onka lelo. Nalambi onka sikoya wa. Maintenant nazozela bapaya baya. Soki bapaya baye, na servir bango. Tolie na bango ensemble. Voilà, eza bongo étape ya loso. Mais eza na moto, toza bongo kolamba loso. So na lambi loso, si banango na osala nini, na kolamba semola. Voilà, loso yango wana, o bomoni wana ezali bongo beurre. Lambi loso na nga, tche loso na moto, na tiki loso esala nini, loso ebela. Voilà, wabino mameli ya niti, toujours na kati ya musala. Naza ko continuer kolamba. Na sisi na onte mekala mingi te nazo silisa na ngai. Bapaya tango boya bakuta nga na sina silisi déjà. Voilà. Loso na nga ebeli 1. Moko. Mama yo kande shira lingela ngo. Mabana loso za moko. Yango penza ya moko. Moko penza yango yo. Loso ebeli kitoko. Moko. Moi loso. Ya moko. Voilà. Allô, voilà. Wana sina bongisi pe table na nga, table na nga eza kobongama déjà. Bongisi table na ngai. Biloko na nga. Ebeli nango na bongisi déjà basani. Ndenge nini nakotia biloko na nga na basani. Soki bapaya baye. Wana na kofungola, to banda siko kotala biloko na kati ya basani. Mais na bongisi déjà, na bongisi na nga déjà. Voilà.
eloko akomela pe na bongisi na te déjà nyonso evandi awa moto na moto akolukaka agu na ye oyo aza na besoin champagne ameli champagne oyo aza na besoin ya belaise ameli belaise oyo aza na besoin ya bamosusu baza bapaya mingi balingaka mpe muscador ezali oza na besoin ya jus oza na besoin ya coca tout y est mposa na yo nyonso ezali voilà tabe nanga lasi na bongisi c'est comme ça et voilà wana c'est bon na siko lamba biloko na ngai yango oyo maintenant bomoni nde naofungola banzungu yango banzungu poani basani mpona oloba banzungu c'est pas pourquoi naloba banzungu basani toza bongo na makayabu naza na loso awa pilipili awa c'est mou bon non faut avoir déjà oui na une bouche on a HDMI 3 yo tout à l'heure on a HDMI 1 OK voilà maman bana honneur à la femme il y aura se servir après il va se servir banana à la maman il va se servir qu'est-ce que se servir pour venir à place bolingi voilà maman a présenté de la lambi la lambi pondo on a sali poula la mwamba o ezali mbika ndo mo boye mbika po bino na chine tamuso bolia quand présenté mbika kitoko na chine tamuso bolia quand présenté voilà awa nda makayabu naza loso voilà na semu la pilipili mais sikoyo naza pe na viande na mbisi nazokalinga ngo pendant que bozole na ila na mesa d'accord OK voilà maman basani yango yo se servir c'est comme chez toi merci beaucoup voilà nebse bino ke na yamba papaya baleki ya papa bazo uta na Chine nda nebse ke bino ke papaya ya Chine bango bana baye mesa yango biloko yango na sali mama na yebi ke na TikTok no za star makasi alors je présenter yo moko na bato batala ko de la Chine bien papa wana komba mutu mabwe ngana ete yoka na te mwana tanga ngo ezate na oto kuna ko to wale la bana dibne ngongo pardon yebi toza na kati ya pana ma awa toye kotala via mobile na nga vini 15 na vini 15 ni tu na mito toza na ndako na ye madame ne asala la service traiteur donc na mito toye pe tozolia à la congolaise la commune bozomona toza na mbika toza na soso toza na pondu makayabu na biso toza na loso toza na semoule pilipili na biso na pilipili ya kano donc ndenge sana na osala donc oyo eza mposa mbisi na kalingeli mbisi ya pese oyo alingi viande na saleli jardin na bien combien de champagne 4 champagne bana baje moke toko na babimisela o renard ongi renard Laurent Perrier na ravantar na mulu bajoja toza na poto toza na de Paris awa vraiment tozolia à la congolia. Voilà, en tout cas, bon appétit. Ce que je sais, c'est la viande, bien c'est la poisson. Poisson, hein. Na ça la na cuisine, on limbi, ça vient quand limbi, on limbi viande, na c'est les viandes. On limbi viande. Je peux viande, papa je limbi. On limbi ngulu. Mais bien sûr, ça y a retombé ça. On limbi? T'es sérieux? D'accord. Bon, yo kanisa za o le labana te bozo bakomba bakomba papa bozo bakomba boye tata yo moko penza ta yo moko penza kombona yo moso zo kiango wapi mais yo bakomba ba west africain c'est un peu normal ya solo comment maintenant papa me tapisa kio d'accord OK d'accord maman ce que c'est moule pena ko bakisa na ngai bon pipi le papa bon non ça c'est moule na lingi mbisi yo ba kimbisi d'accord na so ba kimbisi papa kombo na olingo tanga te wana papa mbisi
Comment on a un temps de rien? Tellement de temps qu'on fait ça. Lilomba. Pas Kilomba. Lilomba. Ok, mbisi yango yo. Voilà. Donc, cette personne comme on aime ici. Jordan. Olivier, mais viande ou bien poisson? Viande, hein? Chérie, viande ou poisson? D'accord. Papa, viande ou poisson? Un roule, d'accord. Ok. Si, c'est vrai, le poutateur. Vous allez. Voilà, poutateur, merci. Papa, on va pas aller avant, hein? Vous êtes ici. Ah, bon, là, bien, pas pour nous, on a vu, non. Nous, ça va aller, ça va aller, là, ça, c'est bon. Mais là, c'est ça, là, c'est ça, là, c'est ça, bah, toi. Hey! J'entends encore mon loup, bah, dis, non, on va aller là. Voilà, nga vile ngeza bwe ngalinga bwe ngana yamba bato bavandi tozolia to mele sepela bongo kosa ki bete kana bapaya bomwe bapaya bango na wana bapaya bavandi bazolia na bango tranquille bapaya bazolia na bango tranquille voilà donc tout basingi mbisi bapaya mbaleka basingi mbisi ni balé basingi viande donc mbisi yango eza déjà assaisonné ndena baikaka kabando tuna bapaya oza posa mbisi na pesi oza posa viande na salier voilà déjà mbisi na kota pe viande on a servi bapaya nango voilà ala sali viande bapaya nango bavandi bazolia dono wasala mo malembe na sali china mesa na sali voilà ngalinga ya bapaya posa bapaya baye ko bala kitoko bazala pe à l'aise voilà. On a poisson quand on a qui bavandi bazolia na osala posa na bango posa mutema na bango na osala nazo soza mtakanda kotala ngate posa pa na ngai te mais yekole parce que so yamba bapa faut yamba bapa bien biso batu batikinda kuna bango bayepa na yo il faut bazala l'aise bali kitoko bali kitoko bato ko pe ya bietala ya moto ndoko na moto ekimba mwana mesa voilà. Voilà ce qu'on vient de bœuf, hein. Ça c'est du bœuf. Ok? C'est du bœuf. On a pas pris un bazolia, malembe. On a bazolia, on a posé à monter manaï. Voilà, on a bœuf, hein. Un peu la sauce. Vous les aurez accompagné bœuf. Voilà, on a la sauce blanche aux champignons, hein. Voilà, ça c'est la petite viande, hein. La seule viande, bapa nanga bavandi, bazolia malembe, la seule bangona sauce aux champignons. Pilipili pesa bobi so ko ntelinga pima, pima pe yango wana poisson. Yango wana citron, moi citron té. Voilà, une viande de peu moussoussi yango wana. Voilà, on est à table. Bien manger, c'est le début du bonheur. Voilà. Papa bazolia bien. Moi, un champagne. Voilà. Maintenant, on continue. Ça. Ok.